Un pasteur qui est venu ici le dimanche, il a appelé la meilleure chorale d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Comment on peut avoir un meilleur pasteur du monde avec une meilleure chorale du Congo? Quand on a un meilleur pasteur du monde, on a une meilleure chorale du monde. Somme la meilleure chorale du Congo. Vous êtes prêts? Oh, je vous félicite aux autres. Amen. Moi je les appelle du Congo. Un pasteur qui est venu ici le dimanche, il a appelé la meilleure chorale d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Comment on peut avoir un meilleur pasteur du monde avec une meilleure chorale du Congo? Quand on a un meilleur pasteur du monde, on a une meilleure chorale du monde. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. L'apôtre des gentils, hein? Voilà, Ngande apôtre Thomas Polo, Yatam Nabiso. La mifa la saga continue. Pasteur Mike Kalamba Yalobi, Yé Azali, meilleur pasteur du monde, s'il vous plaît, de la RDCT, mais du monde. Donc, Yé Aokoma, meilleur pasteur du monde. Batouba Gangi, Balobi, ah non, Congolais, Balobi, meilleur en quoi? En magodologie, na ba vie auto ebeli bango ya des autres désordres et car na s'auto proclamer wana ba komara passer ba yebika keno donc ne ba consacrer était mère en quoi la mifa et si c'était ba débat et motune tunami na bato o baza sensé o ba finga na bango te Kalamba azolo bango sur base de quoi? Est-ce que akoki ko l'exception na makomi ce qui meilleur pasteur azala to pas azala. La Bible en tout cas personnellement na moni meilleur pasteur te to na mona meilleur pasteur te to apôtre prophète machin balobi ke yene meilleur Kalamba ici quoi zolo bango sur base de quoi aya ko expliquer pour sevenaye ezaya ko pola batomso balobi na bakusu ndeko moko. Et attendez, voilà, tant on a le consécration. Quand j'ai parlé sur Babylon, Bazolo, de gauche à droite, Abisinga inatika roloba, oh Bazoloba, ils ont makani sinangai. Frère, nous avons limbisao, on a eu la vidéo parce que l'on a émission dans ami. Et nous avons chrétien trop dans les commentaires. Très bientôt on a bloqué. Et donc, Bino Bolingi, tant on a joué au salle d'émission, déjà, non, on se plaignera 10 minutes après, on se plaignera. Donc, vous voulez naïa, nature la rabino va prier via ma mignon sur votre bazolo, parce que, là, ça n'a pas bazar na yango, pour na sa analyse na ngai, na se bazar na actualité, ni votre bazolo. Et en quoi est coquille ko sunga biso? Bon, malheureusement, tellement bateau belé, balandara ba émission te, pour ba vidéo te pour. Ayoka, mambo bazoloba, à comprendre.
azwa et yamotu ya topé azwa 1+. Mais les gens sont plus là pour critiquer, pour nous finga sans raison. Sans raison. Donc, il y a à côté de réseaux sociaux, à côté de Facebook, TikTok, Nini, pour y avoir finga dans les commentaires. Et ça, on va te payer à la niveau de l'émission. Autant de membres dans les commentaires, dans la vidéo, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport finga, il y a un rapport contredire, il y a un rapport l'obamabi. Ndeko oyo nazwa ki mois d'épreuve nazwa mois d'épreuve pona bato te eza bato te eza makanisi na yo makanisi na nga oke malamu comme bolingi mamunyoso oyo mabe oyo sonaka mabe na matoi ya salite bato bazolo bato oyo toshela bino ya pas de souci na bano ya na ba preuve voilà parce que nga na lingaka ba preuve na nga ba preuve nazala kite ezala te ke ote asokosa OK bolanda vidéo je crois que tu je crois que tu bolanda kiango mais comme bolobi ke nga na zo ko sera makambo za makanisi nanga toyoka nanu tata oyo atata mukolo toyoka nanu et puis nazui moi capture il y a quelques commentaires c'est belé nazui comment capture il y a quelques commentaires to comment mutato solo baboyoka RDC bokele mukuna atieli Mike Kalambai maboko a prié pour la Mike Kalambai. Voilà le 4e épisode de film à Bordeaux. Vaseline Sangani la Bagero. Ce pays n'a pas de chance. Nous connaissons Mélili Mike Kalambai. Voilà, moi pas prévu. Parce que Batou, bonjour le balangai que non. Ngai nazoro kosoma ngobat bazolo bateza ngane nazolo ba. Alors, bato bazo tuna. Meilleur par rapport à nini. Il y a mambu ya mabe o ba ebelie. Meilleur na mabe wana, to meilleur na nini. Apôtre Paul Amibenga apôtre par excellence. C'est par rapport il y a dévouement na travail au asala. Tout battant la Bible, que l'apôtre qui a écrit plus que Misusu et Zalara Paul, pour travailler plus que pour les Misusu et Zalara Paul. Comment va lettre belé, à comment va livre belé, à Salam Sala Yamakasi et belé, à Motomoro c'était vraiment difficile avant de Sikamoro pendant mois et belé. Paul en offrant jamais au inana avant de place moro, battant la Bible baébi, à qui Thessalonique, à qui Corinthe. Et puis banzela nini ya ba mai basali naufrage et va se retrouver na île ceux qui de nini ambinga apôtre par excellence et ya malamu ezaki kobet abaneko ezaki kobeta toloté mais il a reconnu que c'était une grâce de la part de Dieu parce que tout en Dieu n'est que grâce. S'il était excellent par rapport à dévouement et puis il y a aussi l'année Nzambe, c'était une grâce de la part de Dieu. Sikoyo Papa Biso Kalamba est meilleur par rapport à Nini topé sur base de quoi et l'obisi mokili bande ko babolingo bino bobika Congo batusko babandi ko dramatiser yango bazui bache évêque bandi ko koma ba n'importe quoi na ba commentaire naza même na capture ya ba commentaire mo na zo ki ah non congolais qui t'a créé na bana oluka capture mo ya ba commentaire na kutana elango na capturé qui pardon mais bon et il y a un monga na mon kana continuer je crois ba to belé bomoni ba to msu bazui même ba dessin ba dessin ba vaseline ba ekocha ba lobi que non meilleur peut-être en vaseline et plein de trucs plein de choses donc tu es tout notre frère Mike Kalamba et tu peux passer Mike Kalamba et peut-être après c'est plus explication et du coup on a aidé le peuple de Dieu topé bateau bazoloba ouais peuple de Dieu c'est trop dire na ba paga no pe bazoloba en quoi à ça meilleur toi comme ma meilleur à me kana pour expliquer biso et moi en passant j'avais juste notre conseil moi ok bien que tu le barras, qui parle en sur le baraté parce que toute sa dignité pour un bango et le batteur au sa conseil
Tobi que va passer à ligne arabeuse. Ouais, bon, connaissant bandeko na ngai na ebi que tam soit bois qui a un rapport et l'obisa mokele. Mais si réellement ils a pensé que c'est ce que azo visé. Moi je crois pasteur Mike Kalambai conseil na rapport na ezali éviter koloba. Hein, Babylone on était baboy. Évite ça, mais plutôt travail dur. Étant pasteur, sala Babylone oyebike eko simba mitema abatu positivement. Ah nani pasteur Mike wow asali boy ba mamumo oyo ke batu sui ba yoki to pe ba moni bazo komisa na nzambe et puis bazo pesa ba félicitations. Moi je crois et il y a monde peut-être et ko komisa yo bon pour le meilleur temps sous ça peut-être too much mais un bon pasteur oui parce qu'on est humain, on a tous des erreurs, on a tous des fautes, on a tous des passés. Personnellement en tout cas na ebisa bino ke ngai na condamna na ba tuté auto sala les jugement auto sala les la analyse et puis de repesa ba conseil. On a tous un passé. Mike a un passé vaseline pe ki cité nzamba bengaye sokaza na appel, OK? Nazo confirmer appel était nazo ba pété ka na moté mais kopota na nozara di vaseline de moto pe ki si nzambe a utilisé Mike to pa benga Mike to abisonyo so batu ebele basala ba dégâts ba erreur ba mbeba na ba passé mais lelo ba servir nzambe misusu pe basala on kati na bon nzambe mais étant humain ba corriger ba bongisa ba erreur na bango. Moi je crois que patient Mike Kalamba est trop tardé parce que tout ça n'a pas mal bon et toujours bi quand les autres pour tout ce qui veut y aller l'espérance et ça possible au bongisa. Et pour la zone c'est que j'ai fait oublier ce qui est en arrière dans autres la plus les bosso. Donc on a aussi les a ils ont compté ils ont on a bandi sikoyo où les cas na pota vaseline et les cas na divorce et les cas na beda magoda et les cas sikoyo étant moi na nzambe mosela nzambe c'est possible au marquer mitema batu pour lobby. Un pasteur qui est venu ici le dimanche, pasteur Mokoya, il a appelé la meilleure chorale d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Zamba Longolabino, pour comme du monde. Zamba Fambolabino. D'ailleurs, on a appelé la du Congo. Non, Kitsabino, non, Matsabino. Comment on peut avoir un meilleur pasteur du monde avec une meilleure chorale du Congo? Quand on a un meilleur pasteur du monde, on a une meilleure chorale du monde. Somme la meilleure chorale du Congo. Vous êtes prêts? Oh, je vous félicite aux autres. Amen. Moi je les appelle du Congo. Un pasteur qui est venu ici le dimanche, il a appelé la meilleure chorale d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Zamba Longolabino, pour comme du monde. Zamba Fambolabino. D'ailleurs, on a appelé du Congo. Non, Kitsabino, non, Matsabino. Comment on peut avoir un meilleur pasteur du monde avec une meilleure chorale du Congo? Quand on a un meilleur pasteur du monde, on a une meilleure chorale du monde. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler ouya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya egu
Yesu ozali Nzambe onkoteya okani na yo ozali Nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali Nzambe onkoteya okani na yo ozali Nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali Nzambe na bomoi papa ozali Nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali Nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi Nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali Nzambe ozali Nzambe kote lokola yo Nzambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine se métamorphosé osimingo sangwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui Nzambe tango akofi badepsine balobi keno akosekwa konzamba bakristo pasi alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki lingala moko mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe kotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe kota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe kotaka na mai yango tokumisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpo na nga na yo Jésus